Matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola moka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote na bandeko yonso webi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila ya internet bomo mesano torobaki ntango ye tosangeni mpo ya kolukela bino bosembo tosangeni mpo ya kolukela bino bozindo ya mayemaze kotungisa loposo moindo pe kolukela bino bozindo ya mayemaze ko boma bongo mokili tosangeni na banani libala ya bamwangisi Vuvamu TV Congo Bopeto TV Africa Telema TV Poninite Basango ya Congo TV ensemble ba presse yi en ligne tosangeni mpo ya kopesa lisusu pole na etamboleli mingi ya loposo moindo awa na mokili bomo mesano na zenga mokote bilili eze kufunda na sangeni bongo na ndeko nanga ne mampa mambo mbote boni pe bino sante matondo mingi mbote tozali malamu na banzi bino pe lokola na kati ya tumbango toze kupusa tokolikia sokoto fandi na ndako iye bososolaka nani nde mobiangami na biso bazeli susu bato ya kolakisa bino te habitué sokoto kode fatalo poto momesana ya manaka na biso ngunza manoka matomina na bango nde tokokabola mwangonga yepesameli biso omokolo mwalelo ngunza mbote boni pe bino sante matondo mingi ndeko ndombele longo na ndeko mampa pe bon matondo lisusu na balandi banso bazali kolanda biso bisika bazwami santé to bon nzoto ezali kimia katne etumba tozali na yango ya lobika loposo moyo matondo misala miike mizingela kibino kasi bondimi ko pesa biso lisusu tango tozongiseli bino matondo eloko kumbi biso na ndako na bino ya mosala lelo tolandaki bino koloba tokomi na tango ya bilakeli ya mindele ebangisi biso tolobi te tokozwa sango ye na mosika te topusana mondela zeye ko excelle te lelo la preuve en est telle que ko diriger na ino ba pays Afrique biso wa na République démocratique ya Congo bouti koyoka ba vertissement ancien sénateur ya États-Unis autaki ko pesa na président de la République mais koloba ba koti na tango ya bilakeli waneze kaka ba slogan te to penza bolobi yango ba données spirituelles matondo mingi ndeko ndombele na banzi toyaka liboso ya etando inene pona koloba mai oyo mokila molimo to bongo pemba kalunga oyo ezali mokila molimo na biso ezali kotalisa toyaka te pona koloba posa na biso pamba te moto azalaka pe na likanisi na ye to posa na ye azalaka pe na posa ya baye oyo batindi ye na mosala me toyaka liboso ya bandeko pona totalisa bandeko ete tango tokomi nini oyo tokoki kosala pe eza eleko nini soki tolobi ete tokomi na eleko mundele abanda bilakeli na ye lisuma na ye eza par rapport ya maye mundele asala eloko nyonso ezalaka na ebandeli na yango ezalaka na bokoli na yango ezalaka na bokokisi na yango sanza ye tozali ezali sanza eyaki mpavita yango bomonaki ete tobungaki mwa moke mpona bokanisi yayaki mpavita oyo akokisi 312 ans wuta atika biso na mokila mosuni azonga na mokila molimo yango esalaki ete tozwa ntango molai kozala mpenza liboso ya bitando inene te mpo ete tokoka kozonga lisusu nsima kozonga lisusu na mokila molimo mpona tokanisa yayaki mpavita soki tokanisi yaki mpavita epesaka ngai pasi po ete yaki mpavita batumba ye injustement mpona lukai kaka bolamu ya biso bayindo elenge ya 20 ans tata mokeli akoya kopesa ye mission atelema mpona bundela bayindo loposo pembe tango bakoyoka elenge mwana mwasi azoteya bayindo baka kobika balongwa na distraction ya bakatholike to bongo religion chrétien
na banzi mundela sepelaka te nde yango esalaka mundela kanga ye na age ya 20 ans abandi kobeta ye elongo na bandeko na biso bayindo oyo bazalaki complicité na mundele babeta ye Kimpavita le premier wana mobima liboso basambisi ye lokola azalaki na vérité mundele vérité wana ebandaki kozokisa ye nde esalaki ete mundele kwa kobeta ye ti toya kokóma na le 2 juillet nde baya kotumba ye totala tokanisa ndenge basalaka muyibi soki ndakisa ndeti bami batumba muyibi banzi mikolo tozomona mpe baévénement wana na bakartier na biso bakangi muyibi babeti ye batumbi ye bato babeti muyibi bato batumbi ye kaka bandeko na ye mais acte à poser yango amérité bongo mais ya Kimpavita lokola loba ye kaka ke bayindo esengeli bazongela bonzambe na bango mwana mwasi ya age ya 20 ans batika ye nanu ndenge babotela ye babeta ye mpe batumbi omoni likambo mosusu ntango babeti mpe batumbi toza koglobe tosangisi kaka mais na détail basala ye mpe nani mwana mwasi batiki ye ni basala ye mpe nani ya Kimpavita azonga na mokila molimo azonga na pasi nini na motema mpona nini tokoloba lisolo ya Kimpavita mpe ebalani na ebandela bilakeli ya mindele ya Kimpavita babeti ye mokolo ya yambo balobi na abongola makanisi to maloba oyo mokila molimo epesaki ye aboyi kobongola yango babeti mokolo ya mibale batumbi mokolo ya misatu batindi bato bakeye esika batumbaki basabote poussière na ye ntango maye wana ezali kosalama na banzi eza mindele mibale basalaka maye wana so tolobi mindele mibale tokoloba ete mindele mosusu bazalaki te mais tomonaki nde mindele mibale basalaki acte wana basango bakatholike soki catholique akokaka te kocélébre le 2 juillet bozongi ya Kimpavita ezali po ete bayebaka te bakoloba nini po ete bango nini batumba ye acte wana ntango bapose na banzi ezalaki mpasi mpo na biso bayindo po ete toperdre ya Kimpavita atiki biso na mosuni azongi na mokila molimo esengo na ntango wana ezalaki mpo na mundele ndeko Mampa ndeko Ndombele ntango tokendaka kolona okozwa ye mosusu 10 masango okotie na mabele masango wana ebandi kobota so na bi 10 masango na ba 10 lisango oyo bake mbuma moko ekodisisi kozomi tie na mabele ntango ebandi kobota na banzi ekobota ye mosusu fois 200 to fois 300 ya mbuma wana ya lisango oyo olonaki soki mpe okokolona madiadia ekobota bongo soki mpe kolona mbuma oyo esala mokusa machacha ekobota mpe kaka machacha mais soki olonaki moko akobota lisusu moko te mindele batumbi ya Kimpavita ntango mindele batumbi ya Kimpavita bango bamonaki lokola totumbi ye makambo na ye esali nini esili do ya Kimpavita azongi na mokila molimo histoire ne koyeba mpe lisusu te yango etindaki bato bakende kopanza bisika oyo batumbaki ye mais lelo tosali 312 ans bangunza batelemi mpe balakisi katolike mosapi balobi na katolike boboma bobebisa ya mbala oyo bokolonga te mpe bato bamonyango fungunza ya bobokoba po tanto obenga magazine oyo tango ekoki tango mpenza ekoki lelo botalisi biso combien d'années 312 ans tokolinga ndenge boza kokoba botalisa biso po eloko moko bolobaki ya motuya kuna ya Kimpavita bakondane na mundele kasi babetisi ye na moyindo bolakisa biso kilo spirituel eza na maye wana po maye wana elekaki na 300 na 1706
ti lelo ezali kokoba ndeko Ouais. nanga soki balingi balongola chef de l'état bakoutilize beba likolo mais bato bakoexécute bayindo bayindo. donc eza kokoba botalisa biso lelo na pole nyonso kilo spirituel ya exécution ya baconcitoyen to ya banationaux to ya bandeko ya moto na ntango ya trahison ya moto ezalaka nini mpo ngonga yango si ekokaki ndeko mampa baloba soki omoni ndoki belela ingeta soki toyaki mpona tobelela ingeta mundele ayebi kokitisa charge spirituelle soki atindi yo boma ndeko na yo yoko bomi ndeko na ye ayebi ke na revanche lokola na bomi musu physiquement spirituellement akangi molimo ya moto wana te molimo ya moto wana elinga évangile contre moto oyo asalaki acte oyo atindaki aboma bokaboli responsabilité sikoyo ya munene responsabilité ya munene ekoya na moto asali acte oyo abomi Voilà. nzoka moto abomi aza moyindo ndeti ye moto abomi ndenge lobaki asali trahison nzoka trahison eza arme moko oyo ekweyisaka molimo ya moto bino bobomi mpona atake motu mpena oyo apesaki action ok yango toza kokoba kosala ti lelo yango ti lelo tozokoba kosala yango ntango biso tozoleka mpona koloba bato bazoloba tozolia bambongo nzoka tozotalisa conséquence nde na yango lokola yaki mpavita mundele moto abomaki ye biso bayindo tosibir sort kobanda nao marché bamona nga te tosibir sort kobanda 1706 ti tokóma lelo na 2018 tosibir conséquence oyo toboma yaki mpavita à part balongo banso parce que bamama régionnaire bango nde baexekitaka bascout bango nde baexekitaka na etinde ya banani ya basango sikoyo na soro biso tomemi tokoti bowumbu esclavagisme ya baforme babomi biso na bamaladi différente basali nyonso basalaka epai na biso tokóma ndeti bibwele epai ya mundele asakanaka asalaka nyonso akaboli biso biteni na biteni ti tokomi lelo mokila molimo fumuki mbango atindi bangunza tosali mikolo ebele tomonani te bandeko mosusu baloba bangunza bamonani te ngunza banoka bamonani te mponani te tokendaki kozwa force esika tokendaka po ete toya koyebisa bato ete mindele babandi bilakeli kobanda le 3 mindele bakoti na période mwa bilakeli donc biso tofu tozwi oyo ya biso oyo esali 312 ans sikoyo nde mindele babandi ya bango yaki mpavita aza lokola mbuma ya madeso yaki mpavita aza lokola mbuma ya masango oyo baloni mbuma moko me mpona ebota bamasango ebele oyo babebisi to babomi babomaki ye na nini na moto omoni babomaki na nini babetaki lokengelo bake mundele na ngonga oyo ifo azika na moto donc ifo abanda bilakeli na ye azika na moto ifo abetama bandeko baolanda biso bakanga data lelo très bien ke tokoti na période mindele ifo babetama na baforme nyonso tozwi kaka bozongi ya yaki mpavita forme oyo yaki mpavita azongelaki lokola batumbaki lokola babetaki lokola basabotaka nzoto na ye mindele mpe bakotumbama bakosabote bango do bakosabote bamboka na bango nsima nango mindele mpe bakobetama nde na yango na kointerpele bandeko na biso bayindo ngunza manoka aza elenge bato mingi oyo baza na poto basali vie naki mosuni boye eso ngunza manoka otelema ata na demi te mpona kolakisa bango bomoi mais oyo ngai na kotelema epai na liboso na bango eza spiritualité parce que bamingi bazali kuna bayebi spiritualité te
bayebi te ndenge nini bilakeli yaka yango moni mingi lelo bazoswa bilakeli sans ke bango moko basala nini bayeba ke bazwi bilakeli yaki mpavita batumbi epai bamindele mibale mais lelo Europe nde moto ekobetama mbito mindele nyonso bakobetama mbuma moko oyo ezwaki libebi oyo ezwaki bilakeli oyo basalaki acte wana mais lelo bato ebele bake kosala nini bake kobeta nkunza poli bisi tokata bino moke tolingaka kokumba mwa pole na bandeko bazie kolanda biso mindele mibale batumbaki te bapesaki mobeko bakobetama Europe mobimba bongo baskute ya bayindo bamama légionnaire ya bayindo batiaki nkoni bango nde batiaki moto bango bapemi na bango babiki na bango bazali na likambo te ndeko ndombele mpo na biso bayindo tokotaki na temps ya grâce mais tozopusana sikoyo mpo na temps ya grâce esila moni tozokende mokila molimo ndenge azotambusa biso na banzi soki toleki ya mosu 2019 mosu 2020 tokoleka te temps ya grâce esili ndenge olobake ngonga oyo tozali eza temps oyo motu akoki kokanisa mabe oyo asalaki asengela yango bolimbisi mokila molimo ayoki mais nsima ya mikolo mokila molimo ayoka biso bolimbisi te nde bongo naza kointerpele elle politique na biso esengeli bayoka makambo oyo tozoloba biso bangunza baboma ki majorité na bango baboma ki opposition na bango baluka kosangana mpona basala fond commun oyo ekosala ete bayamba sikoyo bokonzi ya mokila molimo oyo ezoya mais lokola basantetaka na bango na bato oyo bakomaka oyo bafingaka oyo bazwaka babilakeli na bango bakoyasantete na bango makambo tozoloba po ete bango baza na babranche oyo mindele basala division première reni ngambu bake na opposition ngambu bake na majorité nzoka bazobosana yaki mpavita soki bakangaka ye eza po ete mundele akabolaka bayindo abeteli bayindo ke yaki mpavita wana aza ndumba yaki mpavita aza satan nde bayindo balandi te balandi mindele nde ntango batindi bakanga bango basali nini bandeko nde bayindo bake kokanga même politique wana esalamaka na fumuki mbango même politique esalami na yaki mpavita même politique esalami na andrema na mbutamatwa même politique esalami même na butalumumba politique yango wana il faut badiaboliser nano oyo lelo oyo ezosalama même na elle politique na biso président na bino aza président rwandais président na bino aza boye bakaboli classe politique wana mundele sikoyo na temps wana bangunza baye bazoloba bokabwana te bozala boye bokonzi eza na ngambu boye bokonzi eza boye soki wazinga nku ayokaka ke ntango batalisaki ye ndoto bato moko bakoya bakozala ndeti bandundu mais oyo bakoya koluka bozwa bopesa bango mais bofanyisa bango na mabele na bino te soki ayokaki mbeli biso bayindo tokotaka na nini na pasi te mais azwaki yango kaka ndeti maseki ne mpe bandeko balandi bazozwa biso kaka tozosala ndeti maseke mina fungunza tokata bino osu pamba te eza mpenza ya motuya masolo ayaki mpavita ebetama kasi lelo ezali lelo talisa biso soki tokoti lisusu na motuna ya ndeko na biso ndombele mindele bazali kobetama kala te na part ya responsabilité bazwa ndenge bakomanditaki liwa ya kimpavita kasi botalisi malamu te na bayindo pe botalisi part ya grâce kasi grâce wana ntango ekosila eza na bayindo oyo bakobetama bayindo yango oyo bakobetama ekozala banani po lelo oyo bayoka sino te ekozalaka bayokaki te matondo mingi na banzi lolenge tozaleli eza nde moto ake kosala bilanga azwi bagrain na ndenge dabwaki ntango ndundu ebandi kobota ebotaka mpe na makasa mosusu pene mais eza na mokolo oyo kolo bilanga koya akolongola makasa wana pasi eza gourma ezolia ndunda esika mpo na ndunda pene esala nini ekola malamu
esika tozokende nde makambo ekoya yango wana eza na bato oyo baza na position te parce que vraie spiritualité kozala hypocrite te il faut ozala na position na yo nde bongo na kointerpele ka maloba na yo na kointerpele ata bangunza nyonso oyo bazolobela mingi ntango mosusu fumukusu to bangunza ya Fumukimbangu naza kointerpele motu nyonso parce que lelo toye mpona kointerpele bato nyonso bato baomona oka deti maseki me tokoloba Fumukimbangu mosala na ye abandaka yango na 1921 mundele akangi Fumukimbangu basanza misato Fumukimbangu ake osala tuku misato na boloko donc azongi na mokila molimo na 51 mingi bakanisaka musala Fumukimbangu esilaka na 51 donc musala nesilaki te musala Fumukimbangu esila na 51 te soki musala Fumukimbangu esuka na 51 be bangunza bayeta d'abord benga biso bangunza ya nani ya Fumukimbangu Fumukimbangu azwa kaka nyaka nini pona laka président Kasavu Fumukimbangu azwa kaka nyaka nini pona laka président Mobutu Fumukimbangu azwa kanyaka nini pona laka Mzee Kabila Fumukimbangu azwa kanyaka nini pona laka président Kabila ya mwana mais lelo oyo bangunza baye bazosala continuité kaka ya œuvre to ya bilaka ya Fumukimbangu babi bangunza baleni nzoka bazobosana soki kaka tosali erreur ndeko mapa ndeko ndombele na bandeko bazolana soki kaka tosali erreur ke bokonzi oyo bato baobundisa ekei to elongwe tokokota na désordre moko na Congo pe na Afrique oyo bato wana bazalaka na poto bafingaka bakoka kose calmer yango te parce que tango prophète alaki soki bilaka ya prophète ekomi na suki ete bobundisi bilaka eli wana bino moko bobundisi yango mokila molimo akobima akotika bino tikeli bino putulo ya mapapa na mokila molimo akotika bino soki so mokila molimo atiki bino lion azola na mboloko lion azola na mboloko mbango mboloko amonika akomi na nini na danger mboloko azokima te si bitima ndenge azokima boye mutuka moko elekani mboloko amoni nazwi chance ake kokota na kati ya mutuka olanda mboloko kokota na kati ya mutuka abike nazwi nini nazwi chance njoka moto azokuma mutuka azalaki na nzala amoni mboloko ye moko ekosala nini ayekomitika akangi pena porte bien mboloko amoni mutu asali nini asauve nzoka mutu azwi musuni oyo epa kosala nini na banvi mayele ngai ezala ya nani ya mboloko akoti nanu na kati ya mutuka apemi mwa moke nde aluki soki kosala nini kokima mpo netika distance ya nini mais soki akoti amoniki napemela awa nzoka baokende kosala nini esika kongo ekomi nangunza bolimbisi ngai nalingi lolenge tozali tokendaka mwa malembe po sujet ye tozali kodevelope eze po ya bomoi ya bato bino moko bangunza eneteni na bino bangunza Fumukimbangu bozali koloba bosengi na classe politique baboma batendance majorité opposition bango nyonso basala politique ya peuple congolais mais koyoka bino koloba bangunza pe bakomi na biteni mibale bangunza ya majorité na bangunza ya opposition bangunza esusu balobi 4e président na yende wana bangunza bino bangunza Fumukimbangu balobi na 4e président na yende moumbu akozala te na yende misolo ekoya elaka Fumukimbangu mais ena ba prophétie mosusu eze kotambola lelo 4e président akoya na tango na ye ba force commune kozala mingi bibembe kokufa lokwa soko bampese nzale koya makasi bato bakolinga ete akozala mopaya na 5e président nde esika ngai Kimbangu na tibilaka prophétie wana eze kotambola na terrain bandeko ya mikili ya poto bakokakola ngai te mpo batindelaki ngai yango ekomi mpe kozwa esika appuyé par bangunza mpo nasilisa motuna
bangunza ya Fumu Kimbangu bele kombo ya Fumu Kimbangu. Mais parmi bangunza ba yei na thèse mosusu na terrain, ba yei na lisapo mosusu. Jésus Christ azaki moyindo. Biblia ya bayindo. Et comme appuyé na bangunza mosusu. Dans la confusion, bokomi kotia na mitu ya peuple basé kolanda. Matondo mingi ndeko ndombele. Confusion eza bangunza te mutu ba créer ba tie confusion na mitu abatu. Ba ebatia confusion eza mundele. Mundele ne mutata confusion. Fumu Kimbangu azalaki purement authentique. Donc Fumu Kimbangu asalelaki bokoko. Baye o bazo luka esika Fumu Kimbangu azali, il faut baya kotala esika o bazo salela nini bokoko. Mais bato bazo sala sangisa Fumu Kimbangu kuna zati. Fumu Kimbangu atikala jamais koloba Yesu aza moyindo. Mais Fumu Kimbangu alobaki botanga Bible. Botanga ngo malamu. Pamba te moyibi bakangaki na eloko ye moko ayibi. Preuve ça tangible. Tozui Jean-Baptiste na Yesu. Yesu aye kozwa baptême pa ya Jean-Baptiste. Isolé dans la Bible. Jean-Baptiste a boyi kopesa Yesu baptême. Habité yonde mutunga ko tifona fuka mande liboso na Yo Baptiste. Jésus habité etanga makabongo, il faut yo sala nini? Baptiste. Jésus a côté na kata mai balobi likolo efungwami boli musantu. Pigeon uti likolo ayi ko kitana lipeka Yesu. Mungongo uti likolo lobi o aza mwana nanga bondi melai. Jésus bima kenai. Eleki bambula Jean-Baptiste bakangi. Atindi bato bako tuna Yesu soki eza pena ye mutu bazelaki pona ya to mususu akosani. Et pourtant tant ye nzamba zoloba ke waza mwana bolingo Jean-Baptiste basalaki. Ayokaki. Nelonde to faninga na bino. Boyi pe anke dikole fungami, ngongo mo ebimi lobi ke ngunza manoka zali mwana ngai ya bolingo. Eleki mo mikolo Nindombele botinelinga mutu atuna ese za pena ngunza manoko balaka etonani c'est que lisolo babeta kawana ngongo lobaki dali na lokuta ndi Fumu Kimbangu lobaki bongo botanga ngo malamu bokoye bisika ba injustice na bango ezali siko mutu o ayi alobike Bible eza ya moyindo akomi ko Jésus Christ eza moyindo Kenya na kati ezate. Kasi yepa zo sala makambo. Mbanza ngongo na kati ezate. Kasi yepa zo sala makambo oyo mesepetio asalaka. Parce que église Kimbangisi ezaki fondé pa na. Isa mesepetio. Ba hundu ba bongo l'église Kimbangisi ko lobaki Yesu tatina na Fumu Kimbangu. Mais na tango ba yindo tozo kene sur na indépendance spirituelle. Toko vivre même effet o esalamaka na 60. O esalaka na 59. Il faut peut tout monde na bangunza moko quelque part ba sali pe mouvement ya récupération. Ndenge église Kimbangisi pe salaka mouvement ya récupération na période wana. Moni yango lelo bomona disanga wana soko kei kuna bomona na kati na bango kimu Yesu na kati pesa ni ezali. Matembele tozwa kaka ngai ezalaka na ba sorte belé. Ngai mususu tali yango boy za ngai te mais za forme ya nini ya ngai mais za ngai te babenga oki kolokoso omoni mais ngai mususu tali mo ke oyo peneza nani ngai kit na yo mutu kopona vrai ngai eza wapi kikolokoso pe ndenge mo pe na buti na bitekute na niveau tozali na sika tozali c'est normal ndeko ndombele ndeko mapa tokoma na situation oyo parce que mindele bataki des ordres spirituels. Mindele batie désordre politique. Omoni, si on ba désordre wana nyonso, tant to komi na ngonga, oh il faut to kabola. Vrai politique ya. Vrai spiritualité ya, il faut to vivre pe ba désordre ya. Et pas ina biso bangunza, eza normal. Omoni, po te tant ba sala ka elamba. Ba kata ka pa ya tailler. Eza pina bilamba musu ezikoma ka déchet. Oya okuta pe ba sala ni, ba boa ki ngo. Mais sala ki soudé na tisi o wana ba sala ni. Elamba. Omoni donc isengeli bandeko na biso ba yindo ba comprendre Fumu Kimbangu azali sika oyo bokoko nde ezali basangisa yango na eloko te
ni ba prophétie moko bimi 5e président bimi et mundele omoni na ngongo toloba ebiki mundele asali ba belge basali keko ya Mbuta Lumumba. siko eloko nini tindi ba belge basali keko Mbuta Lumumba bayindo bayebi te parce que tokomi na esika oyo eza milimo nyonso banyau basali ekeko mpuku et tokomi na esika oyo ezaki milimo nyonso bakoko na biso balongo basantu na biso nyonso batelemi mpona mindele bapesa bosomi epai ya banani epai ya bayini sikoyo shoki wana menace spirituellement nde yango esaliki etika to akite ndenge basali moko ni sénateur Bemba tika to akite tika tosala ekeko mpona Lumumba atake biso tamonake tosalelaki ye mpe nini ekeko nata nini yango oyo bosaliki lelo nde bokosalele nini eza na raison spirituelle moko mpe ingeta eza na raison spirituelle tokosepela tokokumisa ekobenda ingeta eza raison spirituelle ekobenda pression oyo biso bangunda tozosala nini tozotia merere basali bafingi yesu ekeko yango basali te ndenge mpena Mbuta Lumumba asala ye nini donc elakisi ke basali Mbuta Lumumba te wana moto mosusu na biso baoyo sikoyo basaleli regard na biso to attitude na biso na ekeko yango ekozala nini oyo réalisation ezolakisa biso papa na biso azalaki malamu ngeta bayeba bomeli biso papa lobi nango moto abomaki papa akosala ekeko ya papa apres ngai naki opesa confiance ke alingaka papa na ngai mpo ete nayebi ke ye moto abomaki nani papa soki asala yango soki intere na kati esa ye nini azobanga nini moni azobanga nini siko tozwa foto oyo baye kotikela biso ya tata totika bango baluka esika bakokende tiela foto na bango bakita bamata ngeta basala ekeko bakosala lobi kuna mpe so balinga basala foto ya mfumuki mbango basala na bango me tokomi na esika biso na bango baza na bilakeli biso toza na mapambo mundele asala nyonso akosala na bato oyo bango mindele baza koapuye mpona basala mouvement oyo basalaka entre Tshombe na Mbuta Lumumba entre Kasavubu na Mbuta Lumumba mpona bakabola mboka po ete Tshombe mosusu baza mpe kuna bazonégocie mpona bokonzi mpona mboka ekabwana na eleko oyo te ndeko mapa na eleko oyo te deya totelemaki ti ndenge tobimi boye mpona koloba boye asima mikolo mibale tozokota lisusu zamba toza na bango kita mais nza makambo ebimisika te makambo boze koloba bolobaki makambo ya baniongo mbongo bokomeli mindele mikanda batsongisa baya bafuta basenga bolimbisi tolekaki na bamanaka bayei te ndeko ndombele na banzi ntango Moïse abanaki kokende kosenga indépendance epai ya roi epai ya pharaon akenda mbala moko te na buku eloko te bozeloba bosenga kasi tozosala mosala te bino bozela biyano nao mais kore mpe balingaki bandongwana na États-Unis tomoni mpe bayokani na bango ata lelo toyoki lisusu mpe mwana ngo alobi akokoba na mandoki maye omoni ke maloba na bino moko ebongwani bayokanaki te parce que mwana ana akendaki mpona kozwa nde bokonzi na ye kozwa bokasi na bango kosala échange remise et reprise donc ekokutana wana ezalaki remise et reprise donc na ngongo oyo aza sikoyo makasi agatya ordre na États-Unis tozokende mindele bazobetama matondo bandeko balandi toze penza kopusana etando ezengonga toyebi ke mituna mize mike kasi ndeko mampa namoni mpe kuna ekomeleze kosala ya yango mosala topesi nano maloba neteni na bino bongo totala lolenge tokoyeba kolamba lisusu moteke yango ndenge tokopusana matondo mingi ndeko na nga ndombele na kopesa biso susu maloba ngunza ndenge toza koloba ngonga iso manaka oyo kombo nango ntango ekoki bolimwaki mokie lelo ntango bozongiseke boyeli biso susu mai ya moto ya koleka motuna na biso ezali nini tomitunaka ngonga nyonso eske minorité mutu esovaka peuple to esengaka majorité peuple akoka sima lobiko eya lelo oyo bolobi mindele bazali kobetama kasi soki totali na eteni na biso bayindo
jusque là ezaka na minorité o ezali ko luka lobiko wana. Or esengo lingaka ezala makasi o préparer terrain na o bien. Si matango mindele pe bazo zika kuna bazo betama koto bayindo en majorité tozo batina ya ko betama na bango. Kasi lelo soki mindele ba betami bayindo mingi bakoye batina te pamba te bayebi na bango maye ote. Et rozana na sens ba betama na eteni na biso mingi français ala cravate ezala nanu ba terme nyonso ezala kaka d'emprunt pa na bango ngunza. Matono mingi de comment pas. La bande ba pilipili nyonso eza ba pilipili. Mais matubu le soir que mais so talon be muke. Mais azo so. Atom, eza muke atom. Mais sali bombe. Ce pays B ba nyonso ba fali. Ba panzani. Na ngongo yo mokila molima za na posa kutu batu bazali belete. Moni na ngongo tozoloba mokila molima za kuna posa za batu bazali belete. Mais posa ya mokila molima ezalaki convention de spirituelle et comme na niveau nango. Donc on na ngongo déjà mindele déjà bazali na scène na biso. Tout ça na raison liboso na bango. Quel que soit tout ça mokie. Et la kaya kokokisa. Ngunza manoka to ebite. Maloba boze ko loba ezelo kwa mbeli boso ya biso bato. Wana ze maloba te mobali azeko ayeli boso goli goso azeko tia emwali to iko ebisa ye yonde malati ya bomo inanga yo pitolo soko zete mwinda nanga mokongala te. Nzoka lobaka yango na basi yonso ye ya kokutana. Ngunza zeko luka clientèle était liboso na ye amoni peuple quoi goli goso te yango komi koloba maloba ko betama. Convention ici là qui qu'est-ce que de kondombele ngunza zali kwanga te bazotekisa pona luka kilia parce que bayindo banso tozomona bazali bana ya bangunza soki lelo bazana ngambo bango bazali po etenana basosolite ngunza ebi etumbane eza esika nini nani yango penza za leader ya etumba oyo azobundela oyo azobundisa mais bayindo te toyaka te na plateau pona tobangisa bayindo mais toyaka pona to lwengisa bango ngonge sali nini ekoki parce que tozana ba action o tozala na muto yo anyokolaka nde bana ya fumu kimbangu moni nde toyaka pona ko libana bana fumu kimbangu bosala na ngambo boyi même ne tibolo bakuna ke ba nini ba mikanda moke bimi ba lobike prophétie o wana ezalaki yango te o wana kuna yango te. Biso tozana na posa wana te biso toyebika ka ke fumu kimanga loba 4 président yango nde mute bima bandakala boya 5e il faut bima kaka po te bayebike ngongo esali nini ekoki ba embrier terrain omoni na kati ya ko embrier terrain nde yango mute ko kumba pe baye mususu o ba okanisa ke o bazali pena ba osianda matin na musala ya fumu kimbango parce que musala o eza pena ba examen na soko longi oleki soko longi te osali nini. Oui. Moni, yango moni na va ko interpeller même ba collègue mususu baza banguza bazo sala musala ete bazonga na raison. Ba bangisa bango te ndenge bazo bangisela bango. Yaki Mpavita azonga na âge à 20 ans. Après 312 ans, Yaki Mpavita azona na gloire na ye. Ba bangisa yo te kolobake oyo bozo sala wana to politique to nini to lobi na ngonga oyo ba politicien nyonso il faut baza na ngambu moko biso pe o to na religion africaine to na ngambu moko to bani so opesa makanisi pa ya banani pa ba politicien mais za na ngonga lisusu te ya kokabola ba congolais majorité opposition parce que ba oyo ba kotika na ngambu oyo ba kotika na ngambu na bango moko tata mokila zali démarche wana ezeko bangisa binote mpo yambona na pesa lisusu maloba pa ndeko nanga mampa bubandi koloba na ba politicien utakala soko ba fingi ba dirigeants politiques ata na ba réseaux sociaux ba koyoka kambo mais boni bola moyebino bokolobaka na etando na nzila ya ba réseaux sociaux wana kaka ba koyoka kate bongo sika de marche yé oyo ya liboso na ino bolobaki balanda religion africaine batikali kolanda bino te sika yeto komi
bongo awa lelo bochange lisusu bokei na deuxième échelon ya koloba majorité na opposition bayokana bango majorité bobundelaka bango awa na mboka oyo décembre yiki bayebi te sika nini bakumba bangunza bobundeli bango na molimo balakisi bino lobi nango bakeye bepa ya bakatolike ye bayanganaki bango lobi eleki elakisi ke batiaka bino ata kate batiaka bino ata liso te bongo lelo bokei lisusu na démarche susu ya ibale koloba ete basangena po nini bozali kosengela koyeba ebi bokozwa te ndeko ndombele na banzi nganga bayebaka makasi na ye ntango bopusani pene na ye bisi bokende kosala boye bino mpe okosala boye nde boyebi makasi ya nani ya nganga biso toloba bayindo bayokana so baboyi na bakoyokana tofai na biso tata moke epa alobi bolo bango boye biso mpe toyekosali nini tolobi boye me mokolo bambolombolo ya mokila molimo bakoya kokata likambo oyo bango moko bayebi ke mai soki esiliki bazanga meme esika nini kokimela yango mopepe soki etomboki tata mokili yango nzambe bakoko na biso yokanisa koya nanga mandoki ese bakoko bayebi mandoki basala batrone te basala bachar te me bakoko na biso bayebi mbula bayebi inondation bayebi kake moni biloko na biso misato kote tozoke biso toza na biso kaka banani bamessager toye koloba ete message ezali bayindo basanga message ezali bolongola opposition bolongola majorité bokoma eloko moko message ezali mindele fo basenga biso nini olimisi message oyo tozoloba eza message mokolongonga na yango ekokoka moni ebana kokokisama nde esika bakokanisaki bangunza basala nini balobaka makambo moni nde esika oyo ekozalaki baye mosusu bafingaka ngonga na bango soki akobanda mpe bilakele esali nini ekoki parce ezalaka soki kaka oyebi omiyebi osali mabe nde obandi kopirige sikoyo peni na yo ezalaka bongo na ngongo nde biso toloba mutu mosu akokoma ne pafingi pafina na miyebi te me mokolo akomiyebaki nazali kofinga bangunza fumu nde mikolo peni ne esali nini ebandi moni fumuki mbangu mbuta mfufu abotoli ye nzombo mbuta mfufu akena edi fumuki mbangu ake mais ntango fumuki mbangu akomi liboso ya bana baye koyamba ye mamu papa oyeli biso nini batali na kata god bamonika bandeshe ya mapa papa yaki na mapa basali nini bali fumuki mbangu esika kaka kanisa soki nayaka kuna na nzombo na ngai me bana basali nini banyongi te ko bana kaka kokanisaki papa nakomi alia biloko nini nzombo soki kaka ngongo ekomi ke nafinga fumuki mbangu obandi kopirige koti na mbeka omoni donc esika biso topesa kaka banose tala eloko boye tala eloko boye tali ntango boye tokomi na eleko boye mindele babandi kopirige parce que na ngongo toloba na États-Unis boyebi ke moto ezopela na Californie boyebi ke moto ezopela ndeka biso tokotaki kaka mafongo na biso ya kimpako ekopelisa moto wapi tobandi déjà babandi période soki esili kuna bokoyoka esu mikolo ekoya sabotage moko so ezoya esu na ngambo wana tokoti na eleko wana ndeko ndombele ndeko mapa toyaka te na etando mpona koluka so mpe nini toza na bitumba liboso na mundele toza na bitumba na bandeko na biso bayindo te bandeko bayindo bakoti na kati ya mbrema ya loposo pembe yango tozozwa bango yango borema kaka tolinga mingi te koloba mabe epai na bango ezala ofingi ezala osali nini chaque fois tolinga te tokoloba mabe epai na bango parce na eleko oyo moyindo aza na posa ya bilakeli te me mundele nde aza na posa ya bilakeli mpo eza ntango na ya bilakeli matondo mingi moyindo aza na ntango ya bilakeli te kasi biso mpe tokoyisaka bato te tobetisaka bato mabaku te pamba te toti koyoka ngo na pole inso mvita ya kobandaka na ngonga oyo bokososola mpe eza na mokolo yango oyo bokososola tolingi te mokolo oyo bokososola mvita elanda bino mokolo oyo bokososola tobanda nde kutu kosala réparation ya baoyo bazalaki yambo toya ke toya kobakisa na oyo ya biso moko ngunza yambo topesa motuna lisusu mbala mosusu ya suka ndenge tozali kokende kokoya tokopesa nao na vuva molongonia mpona nini tokopesa vuva molongonia lobi babengaki mama Kimpavita bato mosusu kutu bazalaki na kibokoko kasi basalelaki elili na ete vamo aye na elongi ya Kimpavita pe abengi ya Kimpavita pe lelo es'impose
pe ba misusu wana oyo kutu babengaki mama ba oyo babengaki ndona ba oyo babengaki ye kutu te lelo okomona tina mituka ti bisika nyonso elongi ya yaki mpavita esika wana soki ya malamu esalami esengeli tolobaka lokumu wa tokozongisa wana vuvamu pamba te ebandelaki na vuvamu ndenge moko na terme ingeta ebandelaki na vuvamu lelo tomoni ezali bisika nyonso kasi na kote ya longonia wana eza na motuna moko ndeko na biso moko je cite ya bundulia Congo to ndongwanaki na ye na ba réseaux sociaux alobi tango bobetaka lisolo ya yaki mpavito botangaka mwana te atikala kokufa na mwana te kolandela siko profesi na biso kolandela masolo na biso lelo soki tolongoli yaki mpavita na mwana eske mwana oyo balakaka akoya oyo pesi ayaki azali na sens matondo mingi ndeko mampa nakoyanola bino me namema bato na bososoli oyo ngeta ntango fumuki mbango atelemi mpo na kobanda mosala ezalaki mpe na bangunza oyo batelemaki ngeta tozalaka na mbuta mbumba na kotango ngo kelike simeon otoko mpe azalaka parce bato mingi batuna anga likama simeon otoko tozwi lisusu mwa kelike bangunza bazalaka oyo ntango fumuki mbango aza koevre bangunza mpe mosusu bazalaka oyo nayi nayanola kelike bangunza nayi nayanola bango biyano oyo kasi so tolobi toluka église ya Simeon Otoko lisanga ya Simeon Otoko lelo oyo na bandi eza na Angola so toluki toluka mbuta mbumba ezali na Congo central so tolobi toluka lisanga meme ya bangunza mosusu ezali mais so toluka lisanga ya Fumuki Mbangu soki na Congo Brazza soki na Angola soki na Gabon soki yi kote nyonso mais ntango oyo bazalaki kobunda bazalaki bango nyonso kaka bato omona kuna ngunza etel azali kuna ngunza te ezali mo mpe Fumuki Mbangu oloba na maboya kosangana akoki mpo kobudene koloba ni longwa kuna sili pafe na musuni toza biso na biso mais lelo Fumuki Mbangu azobima likolo ya bangunza mosusu soki na musuni bato bayebaka ke ye nde moto azalaka supérieur na banzi ebandeli ya religion ngele banda epana epai na bango est-ce que bososola malamu parce que Simeon Otoko na kati na Angola masangani esali nini ezali mais na Congo awa ya mwa moko ya mbuta machwa na Congo Brazza ezali mais awa esali nini azati mais siko totambola na bamasanga nyonso wana tu as remarqué na nyonso wana Fumuki Mbangu azaka ni likolo ezolakisa ke esprit supérieur tango ayaka na mokila musuni pona kobikisa bato akitaka na ba esprit na ye inférieur dingo bake na administration na ye mais loko oyo esalaka pase epai ya bato ezalaka kimusuni tango yo lati musuni nga mpe na lati ye pa lati olie botambola na complémentarité ndoko momona ke ngai na leke ntel ngai na leke ntel nde yango ezopesa retard epai na biso bayindo tokoma ti lelo na 2018 tous comprendre était nan esprit supérieur nan esprit inférieur moni nde yango otuna pe muta zolo ba ke ngai na yo wana esprit za moko te tous na ba esprit différent esprit supérieur ezalaka esprit inférieur ezali eza bongo partout parce que solo bi ba emili moni za bongo tata mokeli pa za na molimo c'est que yo pe na tata mokeli boza ndenge moko te na yanoli mutonga na yanoli ayanoli mutonga na yanoli mais mukolo mususu na koya koloba ye penza awa pe na bengi eto sala ni deba nde mukolo wana koyoka ngunza manoka moni mbula soki kwei isengaka mutu na mutu abongisa banini bisalelo na ye to asala ba carnivore so sai ba carnivore te soki kwei osala ebukika moni parce que to banda koloba na lobela pe bande ko mususu awa o bazalaki libanda lelo basala parce que nous avons nos cahiers. Il y a des combo. De ce que sakani na tata na ye akoyela yo. Matondo ngunza tomoni penza wane komi boningisa bisika wana amambrungu nzange kosala bato mwa motema sopiso to komi penza ko benda suka to ebite kuna pande ko mampa soko motune tikalaki na minute moko penza bopesi poto bendi penza suka ya manaka na biso sokote toleki na ngunza manoka
ba pesi maloba ya boka boy matondo mingi motuna ezali lisusu te pamba te ezalaki mingi kasi lelo lokolo ezalaki spécial ya Kimpavita nde tolobeli mingi ya Kimpavita bozala toujours scotché mituna na bino tobombi yango kasi motuna na ngunza bopesi biso ya no penza te est-ce que ya Kimpavita akufaka na mwana matondo mingi ndeko mampa ingeta ya Kimpavita batumbaka ye na mwana batumbaka nani batu misato donc na mwana mutasala ki troisième personne o batumbaka soki bandeko na biso bazoloba ke ndeko na biso na ya BDK soki bazoloba ke batumba ya Kimpavita ye moko na mwana te to sangisaka lisolo ya Kimpavita te na lisolo mbuta na lisolo Maria to sangisa lisolo ya Fumukimbangu te na ya Yesu Fumukimbangu aza awa na bi epa na biso aza histoire na ye oye kokani te na oyo ya Yesu pa misusu pe baloba so Fumukimbangu abota te kasi yango esika na lobiti to tika kokota na mbriema ya loposo pembe ke pona ozala saint il faut zala sans mwana nzoka nde kozala sainteté il faut zala pe na mwana na mwasi il faut bato bayeba eloko wana kozala saint il faut zala na mwana na mwasi parce que so Yesu abotaki te mbelelo pe mabe ya Eve elongwa te safeya yaki kosala nzambe te po nzambe alobaki bokenda bobota recommandation ya tata sikondeni nzambe atinda mutu mobikisi monene mobikisi azalaki mpe maladif mobikisi monene akoka kobotisa mwasi te azalaki maladif etango mosu sikoyo nayebi te parce que biso bato oyo tongai tobima mpo na tolobaki Yesu akokaki kobotisa mwasi te batika biloko wana omoni tozwaka yango nyonso en bloc mpe tolongoli yango nalobika na kati ya bible na bango Yesu na Jean Baptiste bayokana te mais Jean Baptiste ayoka esika mongongo elobi mpena oyo aza mwana na ngai ya nini ya bolingo sikoyo point d'interrogation ezalaki mpena mongongo yango to eza lokuta omoni balobi Maria na kati nani Eve na kati ya zamba Eve babatami nzambe Eve na Adam babatami nzambe na poka nzambe azoya azoluka atuni Eve bozata alembaki na ino koluka ndako mobele boze wapi bango pe bayanoli nzambe to batemi yo donc ça peut baloba te ekela ainaka zonga ndako sango ndamona te siko nzambe oyo amonaka nyonso mpe na esika nyonso mais Adam na Eve babatama ye siko bandeko batangaka bible baexplike biso siko soki eza bongo te soki babatamaka na ye te siko Eve zemi wana oyo bakenda soki baloba kutu nini mbuma oyo aliaka ndenge nini mbuma ezalaka yango mona nzete me nyoka akende kopesa yango me mbuma ezalaka yango mona nzete me oyo wana nyoka moto asala nini soko abukelaka na monoko soko na maboko bango nde bayebi matondo bandeko balandi en tout cas poso ezalaki tofanda na bino ntango molai kasi etando eza engonga ata tosukisi na mwa kongwenya moke kasi eza epasi na bino bandeko bangunza oyo bozali kosala Yesu ya moyindo bokenda kotuna sango na eglize kimbangiste te communauté ecumenique des églises abenganaka bango mpona makambo wana esika balobi jardin d'Eden bango balobi kendolo esika balobi soko Yesu bango balobi dialungana esika balobi fleuve Euphrate bango balobi mai moko ezalaka awa soko na communauté ecumenique des églises abengani bango abi te bo remplacer badonné te mokanda biblia ya biso nde toye et plus grave papa wangani yango lelo yo ndeko ngunza opesa yango biso baye boyoki awa ngunza manoka bazalaki ya kofungwa esa bino motema sopiso te bakritike Yesu te soko abotaki te seka azalaki impuissant to azalaki na kokoso soko na eleko ye ngunza manoka kokai mpe kosalela ye mino ebotisi eloko azalaki te mpe yango te lisolo mpo abotaki mpe azalaki na koligoso na ye elekaki mpe kimia ayebaki mpe kosala bolingo etungisa makanisi na bino te ngunza manoka tobendi suka matondo mingi ndeko ndombele matondo pe na bino baso bayebozali kolanda biso bayibobenga biso bolobaki ete ngunza manoka ndeni mikolo mo ebele ngunza manoka azalaki te ata ko bozalaki kosutura kosolola na bino na nzela ya singa mais tozalaki esika moko mpona kaka kobunda ye mpona lobiko ya bayindo nsima mikolo mpe tozodeplace tokozala te kaka mpona koluka kaka etumba ya lobiko ya loposo moyindo mais na bino banso bayebobengaka biso baye nyonso bopesaka bokasi na ngunza manoka na banzi bokasi bokasi ya mai ezalaka na source te kasi bokasi ya mai ekendaka esika oyo yango ezosala nini
ezokende. Donc ngunza manoka aza na makasi na ye po ete yango ye nde aza source, mais bino nde bokolakisa bokasi ya ngunza manoka na esika oyo bozali kokende. Mbote mingi na bino nyonso, matondo mingi. Ndeko Mampa tobendi suka penza ya masona biso ya mokolo mwalelo. Matondo mingi tokomaki penza na suka kasi tosukisi te pamba te tokokoba na mikolo mizali koya boko bakopanza ba video na bino na ba partage na ba suggestion na yebi ke bozali ebele bo s'abonner na ba chaîne na bino Vuvamu TV ba Mwangisi Africa Telema TV Congo Bopeto TV, Basango ya Congo TV, Moindo TV, boko bako s'abonner, pambate na ngonga nyonso bamanaka ya sika ya kokota bozanga yango te. Tobosani te ndengwa mibo, ngunza yeyo azongeli, ndengwa tuyu, Karma d'Afrique, Africain Libre, ndengwa bikotele, Bojo, ndengwa Moseka, Nentilulu, Nemwaila boza ebele tokosisa liste te kasi toyebi ko atako totangi bino te bozelaka émission oyo ndenge ngonga mususu mwana muke azelaka biloko tango nzale ezala makasi tokozongisa maloba pa na bino yambo to sukisa manaka matondo mingi penza ya kolobeza ete wana boyoki bakombo ndeko akanisi bino na bayi batangi te sa motema sopiso te moto na tango na ye bakombo ya bango nde yaki omotu ya ndeko Mampa tolobi epai na biso kimia ya Mfumu Kimbangu balongo pe bankoko ezalo mabota mabino tokutani na mbaleze koya pona masolo esusu matondo